Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Sali na bandeko nyonso bolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino 207 de la presse, votre humble serviteur. Moi na mobali ali tutupe ambumanazolo. Na yebsa ramino chaque fois na sa la ramino ra musala parce que musala ezali tata ezali maman. Merci beaucoup na bandeko tout boza branché scotché et puis bozo s'abonner na chaîne Nabino Congo Check Check TV média en ligne nde yango nde kangi masolo parce que tebisaka bango bakolanda. Donc, vous s'abonnez, et ça l'a bien appelé si boss c'est Mutombo, leader à Pembe, Muntu Makanda, Machiwa Moumé, nous. Donc, Jerry Kobetox, ça zongi palais avec drapeau et à Congo, Nabi, Kuna ba supporter dans Kozanga Mouamouki. Parce que les transferts les plus chers, Jerry Kobetox. Merci beaucoup à mon ami Maestro. Pati Kobetox derrière la caméra. Merci na abonné nyonso. Merci na bato nyonso bokomelanga, na ba testo, na ba Facebook. Partout au communal bobi sanga Jerry bopé sanga makasi bobi Jerry sala mosala parce que moto akobangi so azalité lelo tozana likambo moko ya pasipe ya mawa o esalami na kati ya libota to ebité bato bazolela kaka makama bezo sala makana na ba foya bato to lelo na lisolo oyo ndeko mobali ya beti asana pasi na mutema zo ebate asala nini bino bato bo otala tango bokoka lisolo oyo bo commenter bo pesa e idée nini akoki ko sala ndenge toloba kaka pire vieux na pire petit na ye to kembala mo to pesa exemple moko typique Pati Kobetox azaka na vie na ye ya gotier business bazalaka ko vendre na mbinza balongwa donc ya gotier business alongwa mbinza ya na lemba amema Pati Kobetox si na parlé na eba vanda apesa e confiance. Donc ceux qui y a gotia un problème au l'équipe par parti ndeli kamona pe ko solution mais tala ndenge moto azalaka moto Pati Kobetox abeti ya gotia business mbeli na mokongo mwana oyo vena ye gotia business babota na mwasi na ye akwei maladi moko ya munene bakene na hôpital ya munene ya mboka oyo mwana sili makila bakomi na mwana na hôpital mwana komi tina niveau akanga masa la crise mwana komi ko déjà ko bouger ke otala mutu bolinga kata mutema papa pesa makila boye makila zo simba te eza ya yete mwana kuna misu likolo somo elati papa pire petit bayaki na papa aye alobisi docteur Zwa makila na ngana sauver moi bomo ya moi na ngai. Oyebi ke docteur azui makila batala makila boye po te ba tester yango ndenge zalaka kaka na ba minganga. Epesi net moko donc net ya net ebimi pena ke mwana wana aza mwana ya pire petit Pati Kobetox. Et en même temps que docteur azo bima wana bande ko bima déjà na kanda wana docteur aye ko bimana ayebisi ya gotier business siko yo linga ko bomisa mwana ozo pesa makila mwana aza mwana yo te yo zo pesa makila wana tala ya gotier business a comprendre que mwana wana zaka mwana eti mais babota 4 c'est que 3 na batika le bazali ya Pati Kobetox et puis ya gotia lobi lokola ye abokola mwana na mwana komiti na ba ajuana ako libérer mwana wana te mais mukolo mwana pe asa déterminé akozwa mwana na ye tokosuka wapi lokwa na ranga mo te na plateau toko discuter yango na bandeko yo tozakala bango na plateau bo message na bango déjà na pesa mbote na Francis Moulouba cher ba mbote belé mbote na Darling Love ma petite sœur talara pilipila mouké Darling Love, Clarisse Plasma, Pati Kobetox toqué na transition pour être discuter les solos vraiment et si passi. Et puis na pesi mbote na Lolo Care et Sika au Net Club tout ça la émission talara ba plateau boye Jerry Kobetox toqué na transition tous va invité. Voilà, merci beaucoup. Nous avons invité à intervenir par rapport à sujet on appelle Sika
na bandeko pe babi to pe sara pe bandeko Kishasa mbote Nadia Mukelenge to pe sara bambote sala bien to pe sa pe mbote na esa munene na pesio bambote bele Stella talaka yo to banana moi c'est Eric supporter ngamo mke to banana ba maman. Bonjour Jerry Kobetox Yabino Ani Rwanis en tout cas Kimi Belé. Voilà, Eric Arsenal, Oboyoka na sima caméra lelo TV Baluki Boeboni. Oui, naza bien ngolo nzambe na profiter bien pesa mbote na commandant John pour na kombe ba pene ba soda o meka okangisa ngai akuta na commandant John na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Flore Mangani na pesi mbote na Meta Luzolo maman na Suzy depuis Paris. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous qui sujet oyo binope basi obotana mobali petit ya mobali na yo tala ndenge ke yeba na hôpital maman Annie etant que moi si lelo mobali abato azo lela ako libérer pe moi na wana te ata bimi moi anete. Bon, merci eloko na olobana no esalinga pasi na yo ki passe na mutema po moi si aoya be sous valeur na ye ya kibo moi si te tango moi si a comprendre sous valeur na ye ya bo mama te akwa bon akina ndako libala ozana mobali na yo mais yo moni o ozana ye lisusu le roi deuxième mobali na yo ezana ni pire petit mobali na yo olio suka no na niveau autricher yete wane kokika ate ti oboti na ye mwana na yebite wana mwasi alongola ki conscience na ye ya kiboma mapo mwasi nde azali maîtresse ndako yenda azali pilier na kati ya foyer d'autant yo mwasi oza fondement na kati ya ndako na yo yonde okosala nini po balobaka une femme sage bâtit sa maison siko wana ozo bâtir ou bien ozo détruire otiki mobali na yo moboti na pire petit na ye en tout cas salinga pasi basi tozona au moins conscience muke ya omona kete naza mwasi na ye ba se respecter na tango na bali nazana na confiance en mobali na ngai et puis elaksi ke mwasi wana tia ndimi na ya bota na pire petit elaksi ke na pire petit wana babanda kala et puis banana nyonso il faut baluka moya kosalisa bango test ba yeba si réellement papa na bango eza obazane na ndako po sino tende kwa mobali ko risquer obando bot ko bokola bana mo obo ya uta bango ya libanda bazana bango ya yete. Voilà, merci beaucoup et salut plaisir na Niki la mère des garçons depuis Canada, Shakira Gucci talaka yo benga pe sala bien et puis Alicia la force tranquille toujours na Canada moi na batu ya maman la diva kitoko Eric Arsenal. Moi si na yo abota na pire petit na yo biso to benga mukala to benga no birote mukala talasko jone nga komole omoni nga na koloba nini bato yo bazana mbongo bakomonela biso batozanga mwa ndambo po anini ta mususu pire petit wana mtabandanga na mwana mwasi wana oui ta mususu pire petit mtabandanga na mwana mwasi wana siko tellement mbongo ezalaki te vieux a monter pire petit coup a monter puis petit coup yango moni komiti na ba point ke babanda wela na ko pesa makila so deba bando sa hôpital ko pesa makila wana makila ba no pesa débatté mobali ne makila pesa ki ezalaki pena kasi yango na lobito a pesa makila e monani keza eza makila wana na ya mwana wana ezo correspondre te mukolo mwana bimi siko olingi sunini tika pesa boko la mwana ko komisi na âge wana na lobby pas de problème et moi bilom se sala biso eza to koki ma charge te makoki ndezate ozo comprendre tant mususu pik peta mwana ki bien ke na nga na makoki te azu ya ebisi moi si bon coopérer loko la jono ya palaza na moi mike coopérer bambela ezemi comme ça so mwana comme na tamako boye na suis moi possibilité na ko ben na ko récupérer mwana nga et loko ezaka basala boye nga na opesa bango nini moko facile bas papa wana boko la mwana wana asala kaka papier asa oui asala ba dépense nyonso oyo banda boko limona so mwana kota ki classe so ki pendeni na malade asala ngo comme ça mon bala na futa azongisele mwana ye est-ce que le quoi ezala et ça teneni mukoli solo papa moko nani mwana asengaka mwana na ye mwana asengaka e facture ya ndenge papa na boko la ye obe loko liboso mwana na betaka papa na betaka mwana loko liboso et katisa e mama facture wana aba papa tika na ozwaka charge na yo na lobi mwana mutu aka mwana mutu que ça soit ta beti to loke ngane na zawa na boko li mwana komi ya ngai omoni même mwana o ba adopter ye ba yango o adopter oboti ete mutu abotake mutu mususu. Il y a une différence entre quoi adopter na kobota. Vous comprenez? Okokino ko adopter moi na ozu moi na 3 mois a commis na 50 ans. Ata so bengo papa na ya ko fondé. Vrai papa zali. Lokola papa na ya monani andimia zo mwana na ye.
soki mobali wana monike non loko na sali ba dépense nga pamba mukolo mwana monani boke na commune bo sali papier basali papier sili voilà boke na commune o ki makambu Eric Arsenal alobi et lo mo pe na retenir alobi lisusu boye est-ce que mobali wana montaka pire petit wana coûter pour lelo bangamba ba mo monter ba ba coup na bateau bazala mbongo commenter coup c'est trop dire pour anini pour si réellement pire petit bazalaka banda kala na mwasi wana na yebi ke loko azalaki pire petit avie na ese ke via mona bango loko la mona bango peut-être pas présenter ah j'irai encore présenter yete yo zaka na pire petit na yo boye mukala na yo bozala na er nyonso oza te mukomsi bo faina yepe bo moni pe soki likangu ne wana pa mukala pa oza na complexe relaxa mwasi te bon ngana ndimite ke pire petit wana bandaki na mwasi na avant ezande ke pire petit envier ne mwasi avie na ye en réalité okolo bakete bon c'est comme ça ba sala ndenge na nyauti ko lobaki ba sala dépense nyonso ya zongisale a zongisale na fondi ni po ya zalo ne logo te alandaka pire vie po ya zora quelque chose a zongisale siko na mbongo nini au moins te ke wana community mutu mo oye na foye mo oye ko sakanela no mobali wana bon lokwa za na mbongo nena ke kana ke sakanela mwasi na ye po za ne sika o memangate po mwana za ya ngai. Oui, moi no ba adoptaka koma kaya mutu wana même na l'état eza bongo. Tango nga na adopter mwana na komi mbala mo ya ngai. Po nini po mo paroles innocence à responsabilité ya mwana na yote, oyebi ndeni ko apprendre so ya mwana na yote ali. Nga na zi mwana na adopter na komisie ya ngai aza ya ngambala moko. Omoni pire petit wana aza muto ya ko créer ka désordre na ba foyer bato. Lokola mwasi azalaki ne sagité, ale amitiki ne pas pire petit na ebité loko nini o amonaki ya danger, o sepelisa ki ekete na tika mobali nanga na ki pas pire petit, ale na mikitisa nanga ka epa mukala mobali nanga na bima na eti na bota. Et pire petit na courage na ye alobi nga na opesa makila na mwana. Opesa makila na mwana o wapi? Kozana ta na mwa somo déterminé ebe ke mwana za mwana ye. Bien que mwana na ye le banaye soit makila dans la big sabo moya mwana il fallait lukata moi sens moko ya bien na moi respect o azala na amoni ke mwana ke na kufa sens ba ne de bo edenga bo tester no makila comme ça so ekokani bozuite alors bi vérité bozo makila pour na sauver mwana nga esili akoloba sens nini susu ezamba libose salama te salama nango mais senga nanu yo muto yo selika po un peu de novelas non pas de novelas mais on me mango na moi respect mo boy po muto yo sali mabe wana za mutu te ke peut-être voisin na yo mais pire vie na yo ozala na ye boliara na ye bozala na ye ofanda défendre ndako na ye mais tango ngo salika mo boy ko ndi okana ka pire vie no wana banda kala ye na vie ngapa no salika nae donc omoni ezelo mo muta préparer depuis kala asali deux filles omoni kana qui était exact moi na zolinga kufa na minute wana ifo sala mamu pressé mambolo ba ya logique wana o ba ko sa logique na minute ezali landela bana misato batika lisoki eza ya pire petit to ya pire vie wana ba ko keno malembe mais ya likambo liwa ba keno malembe te kenda rapidement ko sauver bomo ya mutu keneka pas docteur abi docteur bozwana no yanga bomeka eza na bongo sali no couverture mo boy voilà tozo ki mana simangonga pesa likanisi ya malamu parce que tonton azotuna moi naza ya yete akotika pe ko libérer yete et puis na procédure ya kotala bana na mususu ko sala ADN to bike ADN na Congo et comment passe pour no salango parce que bandima na bango ngolisu awa te comment libanda Afrique du Sud même y Afrique du Sud pe comment na moi ba doute est-ce que solution ne kopesa tonton na biso na tant que moi si bon nga soki na bina pesa solution pour na ngai mobala na ko libérer moi na anate a libéré était pour yé mutazo moi charge à moi ya moi sinanu tango moi naza na kati ya libumu et abotami à prendre so moi na tindenge lelo obela et bana 3 o batikali wana baluka moya ko sala ba examen ba yeba si réellement bana wana bazala rapeka ya ye et ce qui est que ko tomber que bana na pe 3 batikali baza ya yete conseil na opesa ya kabwana moi si wana a moi si obomisi avec facilité azo trahir li conjugal na bango ausuka wana te ali amemani ti akomine ko bota na mutu moko boya libanda bon mibali musu pe bazala na bango faible li ka bon ko koma ponga na bi pire vie na moko elora boye komela ye même Lorette papenga yebi histoire no obeta
pire vient nanga wana andima na ye mwasi na ye bimara na ye ti atrishaka ye sala ki abota mona moya ya libanda mwana na koma ki obela ka neti histoire to obeta e okoma ba ke na hôpital batali ke mwana na zalaka ya yete mais lelo ya ndima na ye bongo alimbisa mwasi na ye bafanda na bango ti lelo bazala oui mwana na pas na ndaku wana alobi bon lokwa mwana sa message na ngai bo abenga nga papa nga pene be mwana nga mage ya liboso za ya ngai mibala za ya ngate na ndimi lokwa na lingi mwasi na nga na lingi na mwana wana mwana na zana ndaku neti lelo voilà tokomi na suka ba dédicace na yo na batu nyonso to balandi yo. Ok, na pesi bambote na ngai mingi pa pire vie na nga moko mwana poto tongo ya kala vie na nga makima yo ya lipa moto père double tata mapasa mobali ya mère ade bambote belé et pas pire petite sœur na nga moko Lorette papenge mwana mwasi kitoko ya mbinga koka tonda bambote na nge belé et pas vie sapa Timothée de sapa na kati ya France masamba na bosani yo tetalaka yo avec Laetitia Changen bambote belé na lingi bino mingi merci Annie intervention na yo na sujet o Eric pesa na minute muke pesa liloba suka moi solution pour nderono mobali et puis na bambote na oui solution nanga ezali na bandana nu côté ya papa solution c'est monani moi na zaki na hôpital azaya yote donc koluka ko forcer te kolinga pe ko s'en fouter na ngote po adage moko ya français loba si tu choisis le chemin de je m'en fous tu dois te retrouver dans le village de si je savais donc c'est que ko mekano ko sala s'en foutiste na ngote mkolo mo déjà monani et puis ndeko nanga mobali pire petit na comprendre que eloko bande ko zanga yo zo mwana charge za makoki c'est bien ndenge ondimi na pasi na bisengo ozo mwana nzima bo kende na commune bo sala papier ata malembe ndo futa muke l'essentiel mwana zonge pa na yo po moni banko wana ba pire ve ba koma ko sala bisongo o l'accès pena ke ve o moi si nanga mama chanter nga ve ya petit na yo e nga fe ya jo na yo ça va na kidi ba boy zo numéro na problème bébé nga po na sunga yo o ko benga oya quelque part bon comme quelque part moi si à petit non litoi bas pe ko ba faible na mambo bala a quoi na ye allez et comme petit android mais oui siko pota wana air petit nani pic petit otikala na ngobi ozo sala e na kope lokwa balingane makasi na mwasi ne ata yozo bimana na mwasi ne pe quelque part pas jupe mwasi ne pe a chepe ze mina ndenge mo bia le simbisa sko ya na touche point la seke ngana noko yango mona simbisio touche komiti na hôpital bando simba mutu ko simba mutu te eza makambo ya konga na kolo baka ke bolandela nanu bana misato batikali wana soki pe babimpe ya yote vie supporter Maramboyaka libérer tous les 4 wana problème ezate tam sous nzamba sungi ko zo mwasi muso boto pe 4 bana obando tala bango pekaka mais ceux qui ba bimisa to wana yo tika na bango zongisa moko ya batu donc point ba bambote nanga na pesi na bossi bumuto mbona lilaka téléphone pour numéro na opesa na c'est la WhatsApp téléphone na batouche bossi bumuto mbona bike roya na ozo téléphone na pesi mbote na Darling Love la kanona na pesi mbote na Flore Mangani depuis Jobour na pesi mbote na Metaluzolo mama na Suzy ainsi que Meradi Muyamba la collection na la SMI depuis Cape Town. Voilà, merci beaucoup Tokomi Nasuka. En tout cas, Awa Annie a intervenir. Eric Arsenal a intervenu et Tikali Bino va intervenir na ba commentaire na bino sur YouTube boko tawana bokoma papa wa sala nini asalisa test ya Aden na 3 bana waneti batikali parce que moko déjà bimi ya yete donc eza pasi mokili makambo Kinshasa makambo donc mokili eza mystique bino bo commenter bo pesa idée puis papa na lobi ako libérer moi na wana te parce que yepe azoye en charge depuis abotama botikala toujours branché et scotché na chaîne na bino Congo Check TV ezaki ngai Jerry Kobetox 207 de la presse votre humble serviteur nazo bunda na kaka na bisa bino ke charge à RDC zapananga parce que drapeau ya Congo za na kingo le mamabidi talaka rayo yobiga neto sola ki lobby et puis Bobo Ngenda talaka en direct ya Léopard Bobo Ngenda avec Fifi Ngenda na Angola na peso bambote belé français ti yo munu ba cher bambote na yo bon continuez toujours à partager ma vidéo aimer ma vidéo bon commenter et resala bien Pati Kobetox na sima caméra na pesi bambote beto zaki bongo na Lolo Ker et si ko to sala bino émission bon continuez toujours à pesa biso confiance Janseline Gassanji talaka en assistance et ça ira bien bye on se retrouve dans l'émission Goya Eric Arsenal mbote na yo voilà. Merci. Voilà allez ciao Congo Check TV Yasiba Mutombo Congo Check TV Yasiba Mutombo